Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango ndenge na ndenge oyo ezali koleka na mboka na biso pe awa na libanda ya mboka. Lelo tokolobela bino na oyo etali ndenge nini ko développer lisolo ya mwana mobali oyo secrétaire général ya IDPS oyo akendeki kosala mayuya po ete voyager na passeport ezalaki na elongi ya moto mosusu oyo bapesaki ye po ete akoka ko voyager nango yango ete tokoloba ba masolo wana nyonso. Na tango oyo bandeko babolingo yambo ete tokota na kati na lisolo yango lisusu malamu po to développer yango bien. Tokoyebisa bino peke il faut bandeko bofungola miso ba Congolais po ete ba Congolais bakomi na système ya kimoyibi na nzela ya makambo oyo babengi ba combattant. Bandeko soki tolobi boye pona nini po ete ba mama congolaise oyo bazali na ba shop na bango na ba restaurant bakomi kolela po ete ba Congolais bakomi nde kokende kosenga bango bambongo par la force. Obo pesa bambongo pona makambo ya Congo, pona tolingi to libérer Congo. Mais bandeko, to mona na biso bato basala ba marche, to mona bandibu basala ba marche, to mona basiatique basala ba marche, bato ndenge na ndenge. Mais ezali mbala ya liboso to mona ete ba Congolais bazali kosala opposition na bango na libanda ya mboka. Opposition ekomi na ki dictature onyokola bato mosusu balingi na bango kokota na kati na makambo wana te. Nde bino nde bato bokokende komemela biso asi na kati ya mboka na ba masolo na bino ya lokuta o bozali kokosa kosa. Comment expliquer bino bato bozali koloba ete bino nde boyebi démocratie ba makambo ndenge na ndenge mais ba makambo bino moko bozali kosala ezali kolakisa ete bozali penza ba bandi ba miyibi. Lelo na France ba mama ebele bakomi kolela bokomi kokende kokota na ba shop na bango pona kosenga mbongo par la force. Tango ba mama wana balukaki ba fona bango po basala ba shop ba restaurant. Est-ce que bino bo pesaki bango IDPS et pesaki bango ba fo? Bon moni ndenge Tshisekedi a créé ba kuluna partout esika aleka. Nde mutu ya bwanza koloba ita komemela biso vraie démocratie na Congo. Sikoyo boye bisa biso bolobi ke na Congo kuna nde makambo eza bien te mais makambo bino bozo sala na poto boye bisa biso ba Congolais baza na poto bazo luka vi na bango eloko nini basali bino bokomi okendeke ko menacer bango po ba pesa bino bambongo bino boye na poto boye bindenge ya koluka te bokomi ya vie passe ya lebomi komi si ba combattant po bokendeke ko salaka ba makambo ya kimoyibi kosenga ka batu bambongo mais tozali koyebisa pe na bandeko wana bazali na ba resto na banini na bango mais bozali na ba pays de droit soki boza komona babiloko ya bokende ko signaler na police po ete o ba combattre bakomi kosala komi kimoyibi ezali vol vraiment mawa mingi pona bato oyo toyebite vraiment nzambe kaka yebaki soki lelo bazwaka Congo
elingaki ezala penza pasi ba miyibi ba bandi ba criminel ba lingaki ba kende ko kote la biso na mboka po ete Tshisekedi alingaki meme la biso biloko ko pola na kati ya mboka. Dieu merci. Nzambe ayebaki. Bandeko babolingo lelo tolobaki ete tokolobela makambo ya mwana mobali oyo na kombo ya Jacquemaine Shabani oyo azali secrétaire général ya UDPS. Bandeko toyebisaki bino ete UDPS ezali ko former ba miyibi ba criminel. Mais bato mingi bazalaki ko comprendre te. Mais lelo bato bakomi ko comprendre que UDPS ezalaki parti ya ba criminel. Bandeko lelo oyo bato balingi ko transformer histoire ya mwana mobali na kombo ya Shabani oyo azali secrétaire général ya UDPS. Bandeko oyebi ke mboka na biso ezali mboka oyo ezali na mibeko. Na kopesa bino exemple moko. Boyebi acte oyo mwana mobali asali Shabani. Ok, tout d'abord na passeport na yo, na passeport pour voyager, passeport ezalaki ya yote ya mutu mususu. Pe ozana document mususu ba passeport mususu o lingaki o memela batu soki na ndenge ya mayuya. Ba passeport ngo pe ezalaki soki expiré ndenge bango moko bazoloba. Bakangie na aéroport. Tant bakangie ba moni na ba document mususu oya salisa ki ezalaki na ba photo ya bato ba kufa oya zoki na o ba sala ya ba Côte d'Ivoire, ba sala ya ba Somalie, ba nini, ba sali yango ba montage alingaki ya voyager nango wane koma ba cop na bango soki ba komi na poto ba yebi ndenge nini ba betaka masolo na bango. Bandeko akomi na aéroport ya Njili bango bakanisaki ko ndenge bazalaka na idée na bango balobaka ete Congo gouvernement ezalaka te kuna nani gouvernement esalaka mosala ya malonga te akanisaki ako échapper na contrôle ya bato ya immigration kuna na aéroport ya Njili. Bandeko tango akomi boye bayi ko remarquer yango bakangi ye. Mais bandeko boyebi te ke infraction oya sali. Soki ezalaki na bamboka lokola ba Allemagne, France, Belgique, botuna motuna soki penza ye alingaki batika ye. Botuna soki ye penza balingaki batika ye. O lelo oyo batayi de pesi bazali ko jope ko fungola monoko koloba sans même bayoka soni. Toza ko regretter kaka makasi, il fallait pas président de la République Joseph Kabila Kabange a intervenu que batika il fallait ba kangaye a betaper prison parce que wana ezali infraction soki bakangi moto oyo un simple citoyen bongo na aéroport bokoyo ka lobi azana makala mais bato baza ko loba ite bangonde bakoyela biso loi na kati ya Congo mais tala ba mayu ya baza ko sala nde loi yango oyo mboka yango nde bakoyela biso changement na mayu ya boye bango moko baza ko sala. Il fallait président de la République à Tikaye, batinda yeta na prison pour Azamutu Moko, il fallait ça la 5 ans. Bandeko ba bolingo. Webi ke bakomi ko kosa ba makambo no, ezalaki ba tuchi moko mbakangaki, ba tuchi lukuta na lukuta, Tshisekedi da formé kaka batu ya lukuta ba menteur. Lokola ye moko pe Tshisekedi azani kaka menteur. A formé pe ba menteur. Bandeko na kopesa nanu mama Rosalie Maloba et bongo sima tokokota to décortiquer ba vidéo wana to lakisa bino pe tokobanda ko expliquer to lakisa bino sika lo kutani ni bato bazana ngo pona ko lakisa ete Tshisekedi na bato na IDPS aza ko former kaka bato na kati na lokuta lokola ye moko azali père de mensonge yango na bato nyonso to baza ko lande na kati ya IDPS bazali kaka na kati na ba mensonge. Vérité ezali kati na bango te ba makambo nyonso baza koloba kaka lukuta na lukuta nde pays de droit o balingaki ba memela biso na Congo ezali mawa mingi pe pasi boza koyokisa biso ba congolais soni mbala ya liboso naza komona un opposant na mokili aza kosala honte ya nation na ye ezali nde Etienne Tshisekedi wa Mulumba aye on a poto escroquer batu bambongo bato ebele lelo baza kolela baza ko regretter bambongo na bango
Pona nini parce que pesa ki bato espoir ah non ceux qui na zu bokondi bokozo ba poste bato belé ba bimisa ki bambongo na bango ba pesi na IDPS bandeko ba masolo ezali na poto ya kokamwa Tshisekedi a escroqué bato bambongo somo bandeko bato belé bazala na kati ya kolela makambo komi koloba maloba mabandeko ezali mawa mingi mais lelo tolobaki ete nyonso il faut ebima libanda biso epa na biso toko épargner moto te o escroquer tokoloba osali likambo ezali kokenda nzela te tokoloba biso tozali te ke ba radio oyo koloba makambo na sima ya mokongo après information boza koloba makambo susu biso tomoni clair te topandi yo parce que tolingi mboka na biso il faut kende liboso bokoya kokosa bato tolingi tozwa bokonzi poto comme ça Congo un pays de droit mais bino moko bato besoin ko utiliser kombo ya droit yango baza ko mona kaka ba mayuya na ba mayuya kati na bino bande ko ba bolingo na banzi ete oyo ezali émission moko lelo ekozala somo mama ozali na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger uti koloba oyebi bandeko babolingo na koyebisa bino boyebaka ete na mokili oyo tango zali koloba na bato makambo linga ete bamakambo oyo ozali koyebisa bato oyo bazali kotala yo ezalaka pe juste pe net kolinga teke tango ozali koyebisa bato ete likambo olobi a bato bamoni yo ozali kosala B olobi B bato bamoni yo ozali kosala A bakozwa yo au sérieux te bandeko babolingo bino moko bomonaki ndenge nini Tshisekedi azali koyela bato bamasolo mpona kolakisa ete yende azali honnête yende azali akomemela biso honnêteté na kati ya mboka yende akoyela biso un pays de droit pena ndenge nini na kati mokolo ya élection bazali ko parvenir kokosa bato ke soki azwi bokonzi bakopesa na ndako nyonso $500 $500 me bandeko il faut zala kaka zoba po yo moko raisonner ke IDPS azwi bokonzi $500 na ndako moko bino moko bomituna ke tozali combien na kati ya Congo o Tshisekedi akoloba eke abimisa $500 bapesa na moto nyonso omoni basali kaka campagne na bango na kati na ba mensonge yango na omoni ete ba récolter pe kaka ba mensonge lokuta nde ezalaki me bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko kaka ndenge papa Roger euti koloba boyebi likambo oyo mwana mobali oyo secrétaire général ya IDPS asali soki ezalaki na aéroport ya Roissy ou bien na Zaventem ou bien na Tegel awa na Allemagne eke bakangi ye ndenge wana boyebisa biso eske mwana mobali wana bakotika ye en liberté ou bien akobeta prison parce que bakangi nanu na passeport alingaki voyager nango ya yete moto atindeli ye alingi asala mayo mpo voyager nango bakangi ye na ba passeport mosusu oyo alingaki ko voyager nango soi-disant amemela yango bato bandeko boyebi interdiction nini ezalaka na aéroport na frontière et que yo za ko voyager na ba document mosusu ya passeport ya bato est-ce que ezalaka permis boyebi te ke abiki parce que Joseph Kabila nde moto apesaki ordre lobi ba libérer ye soki Joseph Kabila te il fallait que ndepeza na prison ngai kutu mama Rosalie ndenge nazali koloba boye naza ko regretter pona nini il fallait pas président de la République à ça l'intervention il fallait tikaye justice ça la mosala na yango akende na prison po ete toza komona bato mosusu komona soki asali mayu ya boye lokola zali moto oya yebani te bakozwa ye bakotinda ye na prison pa ke ko moisir kuna mais oya zali kulu na en cravate bokangi ye na ba infraction ya boye botiki ye pourquoi yangana ngai na koyebisa na président de la République Joseph Kabila toyebi ete ozali président o lingi ba peuple na yo mais ki bonté pe eleka mingi te yango na moni te bato mosusu bazali kosala soki to sali boy ay kosala nini ya to continuer kaka
il faut qu'on lakisa bango ete biloko mosusu okoki ko laisser passer yango te. Soki lelo ba congolais bazalaka ko respecter Mobutu po ete Mobutu azalaka dur na makambo ebele. Yango na tolingi ete yo pe il faut lakisa ete ozali dire po ndengo otiki mwana mobali oyo opesi ordre batika ye. Lobi pe moto mosusu akosala lobi ya oyo wana kudu batika kiye ngai pe il faut na sala. Alors babiloko ya boye yango nde ezali ko décourager pe justice na biso na kati na Congo. Yango wana en tout cas tokosenga na président de la République Joseph Kabila Kabange mbala ya sima. Soki bato ya boye bakangi bango na aéroport, il faut penza ba beta prison po bayeba ete mibeko ezali na kati na mboka. Po ndenge batiki ye boye. Yango na moni bazali kozwa pe courage ya koya liboso ya ba micro po na koloba ete na Congo justice ezali te. Il fallait kokanga ye peza avanda na prison po a sentir que na Congo justice o bango balobaka ezalaka te o esalaka te. Bayeba ke mibeko wana nde moto ekangi. Il fallait akende prison. Po na ngai penza il fallait batie na prison po oya sali ezali infraction même na ba pays occidentaux. Jamais moto bakangi na infraction ya boye batika ye. Mais le collège Zalika président de la République Joseph Kabila Kabange na motema ya mawa nde ya lobi ete batika ye même bala ya sima. Il fallait beta le bois kupenza amona penza makambo ya sali et que mboka na biso pe ezali na mibeko. Alors pona yango bandeko ba bolingo na kozongi c'est la sikoyo papa Roger Maloba pona to kota na kati na ba image peto expliquer ba situation yango malamu. Papa Roger na pesi yo Maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongi c'est langai Maloba. Kaka ndenge mama Rosalie uti koloba. Omoni ete lokola président Joseph Kabila alakisi motema ya bolingo apesi ordre batika. Mwana mobali oyo merita ki ya beta même 5 ans na kati ya prison makala. Tala sikoyo bakomi kofungola monoko pona koloba. Na banzi ete mbala ya sima. Oyo akosala mbeba na banzi il faut ete bakonzi ya mboka na biso balakisa na bato ya IDPS oyo mibeko ezali na kati na mboka pe il faut ekanga bango. Omoni oyo ba makambo mwana mobali oyo asali. Na kombo ya Jacques Men Chabani. Oyo azali secrétaire général ya UDPS. Toko benga yango nan un koulou na cravate. Oza kolinga ko voyager na passeport ezali ya yote. Donc ba pesi passeport ya mutolingo voyager nango pe na passeport ya batu mususu lingo leka nango na ba document za na ba photo montage. Oyo bo mesana ko sala pona ko ya ko kosa batu na poto wa botala batu ba bomaki ba biloko moko ya bongo bandeko. Et puis bandeko ba bolingo tozui information moko information yango ezali nini bato ya IDPS bake ko organiser na kananga kuna na bato ya IDPS lokola balingi kocha moi pilipili na mungwa na likambu ya marche oyo ya les 16 oyo ya ba chrétien oyo Mosengo ye moko tolobi bien oyo cardinal Mosengo ye moko alingaki a provoquer en faveur ya Tshisekedi po depuis bato bakufa les 16 février na mboka na biso totikala komona te esika Mosengo a mobilisé ba chrétien pour ba marcher pour na yango azelaki kaka 20 ans ekoka pour les lois ya kolekisa biso ete yende siko ya lingi azali na mawa ya bato wana bakufa botika hypocrisie o ndenge Jésus alobaki ete bokoyeba bato oyo bazali na kati na hypocrisie na misala na bango yango nde lelo tozali komona tokokamwa mingi soki mosali na Nzambe lokola cardinal Mosengo azeli 20 ans passé pour les lois ya biso to marché pour na ba chrétien oyo bakufaki na Saint Joseph alors que ba moment oyo leka azalaki na occasion oyo ya koloba yango donc wana ezali ba hypocrisie botika ko distraire biso ba peuple. Alors pona yango bato ya IDPS bake ko organiser bazui mwana mwasi moko boye ba latisi bilamba ya pembe bakamati mwa nini moko bo ba chene tina tolo ba zui mwa makila ba sopeli ye o kaka ndenge to mona ki ndenge basalaki scénario mosusu o moto na ba zui makila ba sopeli ba chena mwa bande balobi nini ba beta ki ye ba machette ndenge pe basali na
kananga kuna pona nini soki oui na kananga soki na mbujimai pona nini pona baluka sikoyo balakisa na bato baloba botala ndenge babomisa ya religieuse bamakambo ya lokuta pona kolinga ndenge nini koluka bakretien babima bamakambo ya lokuta bamontage tout à fait bandeko oyebi moto oyo akufaka soki batie embeliko akufaka na ndenge teke akanga penza miso na ndenge ya bien donc mwana mwasi na kufi na ndenge ya soin na propre nyonso pe balalisi balobi botala ser religieux bakamati bakei na ye na hôpital moko a complicité na bamédecin mosusu ya mboka ya nani ya Tshisekedi batelemi na po baloba bamemi na hôpital mais baje wana nyonso to ekoleka te bino boyebi teke bamontage nyonso bosalaka baje bosalaka ntango bobimisi yango na bainternet boyebaka ete radio Zoomel mil tozali na bureau mobimba oyo tobengaka yango bureau ya scanner oyo toskanaka bamasolo nyonso bafoto nyonso mpona koétudie estce oyo ezali ya solo to ya solo te donc ndenge ezali wana boza kosala na bino mosala ya punda mpo nyonso bozali kosala biso tozali wana mpona kodetecte yango alors sans plus tarder na kosenga na papa Botamba tiele biso baimage ndenge kaka tomesana kosala toyoka bato oyo mpe tobanda kopesa bacommentaire koyebisa na bacongolais esika nini bazali kokosa mpona kolinga kodistraire bapeuple congolais baimage s'il vous plaît papa Botamba. Bon, tout d'abord, nous déplorons ce qui est arrivé au secrétaire général Maître Chabani. Il a été lamentablement agressé, puisqu'il a été torturé. Au moment où nous vous parlons, il est dans une formation médicale, ce qui est grave. Et nous nous rendons compte que le pouvoir en place voudrait continuer à gouverner ce pays par défi, avec une répression humiliante pour les Congolais. Vous savez que la violence attire toujours la violence. Qui sème la violence récolte la violence. Nous sommes non violents. Tato yo diomi yokutu diomi tika kolobaka na yo te kanga na yo kaka mbanga kolobaka te po ete yo diomi ba crime oyo yo sala na tangu ya deuxième république bato oyo yo boma na tangu ya deuxième république oyebi bango po lelo fungola mbango ya koloba ozoloba pe oyo ya koluka trouble akorekolte kaka trouble ezali ndenge na bino azo koloba pe ke bino bozali bato ya non violence bino bozali bato ya non violence kaka na bajo bomesana kosala kozwa ba machette bozwi bato bosali banani ba t-shirt ya PPRD bozwi bana na bino ya bakulu na bopesi po babimaka na balabala heureusement que police atimbelaki yango avant bino babiloko bozali kosala bokanisi ete bato baza bazoba aza pe koloba bandeko yo dio mipenzo lingi oloba na bacrime nyonso tosala na tango na biso na tango ya deuxième république omoni Tshisekedi azali kaka na entouré na bato oyo basala bamakambo ya bamabe na mboka dio mi yokutu koloba likambo ya ote o bameurtre obo yokutu koloba te po ete ozali na makila ya bato ebele oyo bomisa na tango ya deuxième république yo kanisi dio mi biso toyebi bamasolo na yo te ezali mawa mingi azali pe koloba azali pe koloba bandeko soko tali kaka forme elongi ozomona kaka moto asala makambo oyebi ke bilongi mosusu elobaka ya bandeko tala kaka forme elongi bandeko na moto oyo akufi ko abandi kopola na kozala kutu na mwa courage ya kotala elongi na ye me elongi ya diomi aza na bomoi na aza kobanga bandeko babilongi ya boye bandeko eza kokamwisa elongi ndenge moto ase akufi azobanda alingi abanda kose décomposer elongi moko mystique bandeko na kota munoko ndenge sali wi aza pe koloba diomi aza pe koloba un criminel moko boye mais boye bakaete bino makambo na bino tokotanda yango likolo ya mesa kala te papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. C'est comme ça que nous dénonçons ces agissements. Le 4 février dernier, mon suppliant maître Yala Toutou a été aussi enlevé. Il sera libéré le lendemain, son véhicule séquestré. Voilà ces formes de violence
auquel nous sommes exposés est inacceptable dans un état de droit où les droits politiques et civiques des Congolais sont aujourd'hui lamentablement écrasés, ignorés par un pouvoir dictatorial qui voudrait se confirmer par la force des choses. Et je crois que ici, le pouvoir a atteint des limites inacceptables. Nous les dénonçons et nous demandons à notre peuple d'être mobilisé autour du président de la République, son Excellence, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a gagné l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Vraiment, boyo kakata mwa soni ko bino ba tata oyo. Oyo bozali pembina Tshisekedi boyo kakata mwa soni. Oyo bino bozo benga président wapi. Bandeko, bozo mona kutu ye moko asali ba aventure mokolo azo prêter serment mwana na ye mikimeli bien avant. Yo kanisi soki ya zoki ki bokonzi penza ba annoncer yango na seni et que il fallait prêter serment na parler de la nation. Yo kanisi Félix alingaka tika Congo pa kende aya na poto. Alingaki assisté. Mais pour la nini Félix akimaki déjà bien avant pour ayebaki ke opéra na ya lingia sala eza ba aventure. Mais yango na tozolo ba été na bino ba tatango pe Tshisekedi eza ko utiliser bino boyo kakata mwa soni ba makambuzo sala. Tango apretaki serment ba Vital Kamerhe ba kimaki pona nini. Pour bayebaki te o makambu Tshisekedi azosala eza ba comédie alors que Dieu Mindongala tika koloba makambu susu ozoloba makambu susu yokata mwa soni. Yokata mwa soni bandeko. Ah! Vraiment na modèle longi yango ndenge ezali on dirait salaka na dépôt ba makala. Mwindu ya boye vraiment non. Yokata mwa soni boyo kata mwa soni. Dieu Mindongala asali ba crime belé na tango ya deuxième république. Asali ba crime belé Dieu Mindongala oyo. Mais lelo bazako ye bino bokanisi Congo wana. Boko mema yango kaka na rythme na bino ya buzoba. Vraiment bozo kamousa. Bozo kamousa. Mais boye bakaite nzambe pe. Azali zobate. Bandeko babolingo vraiment il faut boye bayango ke. Bato lokola ba Dieu Mindongala oyo bato nyosu bazali ko supporter Tshisekedi. Bazana bango kaka ba escroc ba aventurier. Oyo bato bazako lo baite bango nde ba komemela biso une vie meilleure na kati ya Congo. Tala kaka bango moko ba comédien ba aventurier. Mutaza ko supporter président oyo a prêté serment na sans état manga liboso ya banzungu basani pe bana ya quartier na mwasi na ye na baboyi. Après Dieu mi père ça ko soni taza ko le président de la République. Ah! Bandeko. Talata mwa mandefo ngo za ko tambanga na ye bandeko selele de ziki na moto na moyi et puis bandiko sala neti ko gâter comme chocolat na mawa. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Et que c'est le seul président légitime que nous avons dans le pays et par rapport à cela, le peuple congolais doit barrer la route à cette répression violente. Et tato ya sila soni penza. Peuple wapi oyo zolobela Dieu Mindongala. Peuple wapi. Oyebi combien de fois tata na bino Tshisekedi. Boyebi combien de fois apesi ordre pour na ba ville morte. Omoni ndenge peuple yango abeti bambata na miso. Oyebi tango azalaka na tango ya Mobutu azalaka soko lobi ville morte. Mokili ekauki. Mais bozo remarqué te alobi ville morte mbala ya liboso. Et sali bino soni. Oh non, président lobaki bato bayokaki bien te vendredi. Vendredi ekomi boye bandeko. Oyo yokaka penza kosiki bota penza zui yango. Bandeko ba peuple congolais ba comprendre balobi te père oyo. Azolingo mema biso na ba mouvement ya faux. Alingi mboka kende liboso te. Peuple wapi oyo zolobela. Ah, to comprendre. Dieu Mindongala aza kolobela nde mwasi ya Tshisekedi baboyi na ye na bandeko na ye bango nde wana oyo bazali koyebisa na bango ete basala barrière mais zali pasi. Bomoni te ke peuple aye ko comprendre ete Tshisekedi aza na ye menteur, escroc.
bato mobimba bozali koloba komi président bazali koyebisa bino boya na ba élément oyo ezali kolakisa ete a gagné ki ba élection ti lelo ba élément emonanaka te bokosambwa bino bakolakisa bino misapikala te. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. L'arrestation dont est victime le président de la République, son Excellence, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, vous savez que jusqu'aujourd'hui, il est toujours en résidence surveillée. Mais Dio Mindongala, yo zako rêve tonini. Yo yebite ke motoloko la Tshisekedi mokonzi na yo. Oyo azali ko former bakuluna partout. Na poto awa esika alekaki a former bakuluna. Na Amérique esika kendeki, na Canada na États-Unis a former bakuluna. Na Afrique du Sud n'en parlons pas. Alors aye na Congo a formé pe lisusu bakuluna. Bino moko bomonaki bakuluna a formaki. Bo parvenir kaka yo dio mioyo bo koma ko organiser ba makambo. Bo tinda bango bakenda ko bebisa même ba engin. Il y a misala ya 5 chantiers. Oyo ezali kutu na rapport moko te na makambo ya politique. Et puis kaka ndenge bozali wana ba voisin ya Tshisekedi ba koma ko se lamenter à chaque fois auprès de la police. Alors moto ya boba tika ekoma. Au moniteur depuis ba tina na résidence surveillée qui kuluna oyo bataille de pesa ba banda ko sala diminuer. Et puis na ba jeune abino ba banda ko sala. Ya ko tumba ba bureau na bino. Bon moniteur depuis police a komi ko surveiller secteur wana. Ba je o ba tumba ki nini ya ide pesa bo. Ba je wana esili po nini bino moko bozala ko organiser yango. C'est bien, il faut bâtir une résidence surveillée. Yo évite que patron na yo zali un grand kuluna. Les autres mokile ko comprendre que batu babande ko freiner toujours processus ya mboka na biso po oyo avancer na makambo. Nzoka ndezalaka Tshisekedi. Na tango na to yeba ide dozali ko kanzaike un vrai démocrate. Mais lelo mokili to ko mona ete azalaki penza moto oyo alingaki mboka na biso et marché te. Tala lelo bazui démocratie ba tcheli kolo ya mesa. Azako kokana ye ko pratiquer démocratie yango te. Omoni o ndenge balobaka ete vérité yaka malembe lelo peuple congolais to comprendre to ye koyeba qui est Tshisekedi bandeko. Omoni ndenge Joseph Kabila azali ko enseigner ye makambo nyonso azali ko sala. Joseph Kabila azali ko enseigner kaka na silence. Boza ko mona muto ba bengi doctorat o ba bengi ke azali docteur en droit. Mais tala moto bozali ko lobatanga te tala ndenge azali ko enseigner ye. Docteur en droit comme bilobela. A comme ko sala n'importe quoi. Bomoni Joseph Kabila azali ko enseigner si ko soki batali malamu. Ata lelo soki bazui ba européen. Balobi ba Tshisekedi abatia Joseph Kabila awa. Ba koloba ete Joseph Kabila ndem tatanga Tshisekedi atanga te. Pour comportement eza koloba. Papa Botamba, to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Et c'est là nous le dénonçons pour une dernière fois. Et nous demandons à tous les peuples congolais, aux chrétiens en particulier, de se mobiliser comme un seul homme pour la manifestation pacifique du 16 février 2011 organisée par l'Église catholique et soutenue par la société civile et l'opposition politique, pour réclamer la vérité des urnes qui va confirmer l'impérium au président élu démocratiquement, son Excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oh, Dio Mindongala, tika kosala ba aventure ko tatoyo. Yo za koloba ete boko kende po ete bo réclamer vérité oya bazirne. Mais ba pesa bino tamba lobi ete boya na ba vérité. Oyo bino bozali na yango oyo zola kisa ete Tshisekedi ya gagna. Ti lelo bato mosusu okutu tango ba moni élection elekaki. Na ndenge ba viva bazela ba vérité ba mosusu kutu ba kufa pe ba kota na se ya mabele vérité na bino eza ko yaka kate. Kamere akendeki na cour suprême bandeko balobi biloko kamera memaki bandeko na mawa na posa kolela. Toyoki balobi meme ba avocat ya kamere ti lelo ba regretaka mabe balobi ete eloko
caméra sala bango vraiment ba regrettable balobi penza eloko nini etindaki ye bandeko likambo ya kokamwa kaka ndenge ngai mama kozali nazoyebisa bino bandeko ndenge ezali kuna bameli yombo Cardinal Mosengo pe alingaki ameka magie na côté na ye po aide Tshisekedi bandeko ameki kopesa ba chiffre lokuta senye lakisi ye vérité bayebisi ye balobi bon ye sikoyo Cardinal Mosengo ayelaki bato ba chiffre wana alakisa esika ba chiffre wana azwelaki bandeko Cardinal Mosengo coin amonanaka te problème ezali nini problème ezali ete paraît-il Cardinal Mosengo a defisaka Tshisekedi mbongo moko ebele pona makambo na ye ya campagne problème na bango ezalaki soki Tshisekedi azwi nde Cardinal Mosengo ayebaki ete bakozongisa mbongo wana problème sikoyo ezali te lokola Tshisekedi azwi te Cardinal Mosengo sikoyo azoyeba te ndenge nini Tshisekedi akozongisela ye mbongo la po mbongo wana ndenge bayokanaki il fallait Tshisekedi azongisela ye na ndenge ba intérêt bandeko masolo ya katiko ba réalité ezali ebele moto akosa bino te o ndenge balobaka ete moto abangisa moninga te lelo ba vérité na bango ebandi koyebana vérité ezali kaka moko soki bomoni Cardinal Mosengo ndenge abande ko boma nzoto nzoka nde azwaki une grande partie ya mbongo apesaki na bato ya IDPS pa ya Tshisekedi pona makambo na ye ya ba campagne siko ndenge ezali wana Cardinal Mosengo miso eteli bande ko vérité ezaka ka vérité ko tikala kaka vérité makambo tozoyebisa bino lisekite biso tozali radio Zoomel 1000 soki to bwakeli bino mopepe deux fois te vérité o tozo koyebisa bino bato mingi bakokoka ko digérer yango te donc Tshisekedi na Cardinal Mosengo ezande problème ya mbongo Monseigneur Mosengo abimisaki une grande partie ya mbongo na kesi to ebite soki na kesi ya catholique ou bien ezalaki mbongo na yemoko privé ndenge ezali sikoyo courant eza koleka te entre Mosengo na Tshisekedi wana ezali vérité to bwakeli bino mopepe papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît bino ba regret botala ndenge tozo vivre difficilement na Kinshasa boluka bosa l'effort boya awa po bo aider biso bazo boma biso bazo beta biso à demi monde toza to koma kuko batama puisque moyen au se présenter normalement ezate CG batabaseye presque à mort ba eko bwaka ye quelque part to ebite bongo soki babomaki parce que batu nyonso batikaki déjà na aéroport bakanisi ki azakati na kokende mais malheureusement akei te baeba mais maman bino boza koloba ba makambo mosusu eza kopesa mawa oza koloba ke akende akokende wapi bato baye kotika ye bakanisi asa akei te yozolo bakenda kende wapi bozozo kaka Kongo ngo bomoni ke Kongo ekomi pays moko lokola kaka dépotoir moko boye o mutu nyonso lingi akoti na ya bimi ndenga lingi mutu azali na passeport ezali ya yete faux document pe azali na ba passeport muso lingaki voyager nango na ndenga mayuya o ezali interdit na kati ya ba loi et puis na ba document mosusu ezali na ba photo ya mayuya ozolo bakenda kende wapi tout d'abord document o alingaki voyager nango ezalaki document na yete alors ozolo bakenda kende wapi bino bokanisi Congo na biso na tango Tshisekedi azali ko kosa bino koloba ete Congo ezali na gouvernement te donc bino yango na tikala kaka na mituna bino eto sala ndenge to lingi bozaku tuna chasse pour chef de l'état nde mutapesaki ordre le biba libérer. Sans quoi, il fallait que tu prennes un gars penza bête à 5 ans en prison makala. Pour wana ezali infraction. Likambwana ta na poto asoki ba kangi yo bongo. Ba ko libérer jamais. Na kati ya frontière ba kangi na frontière, na zone rouge, na ba faux document, mais il fallait bête en prison. Et puisque boza ko fungola monoko pe boza ko loba. Mama o nga na ko yebisa yo. Yo motozali ko loba ete ah non, tozali na liberté te banini. Tozali koma kobanga. Yebisa biso. O koma kobanga. Yo kanisi na tango wa Mobutu. Yo kende liboso ya caméra olobabo. O yebete bakolakisa yango na mokili mobara internet.
ola qui s'appelle longino loba na tango mobutu yo linga ko zo courage wana soki na Congo insécurité zalaki ndengo lobi bokoma ko banga oza ko lobola kisi elongi pona nini soko yebi ete insécurité zalaki po olingaki kuto bango lingo loba ke soki na lakisi elongi boy ba lakisi ngo très dangereux ba ko lukanga ba limusanga po yo moko yebi ete na Congo il n'y a rien sécurité ya bato ezali bien protégé yango no moni obimisi elongino liboso ya caméra oza koloba parce que soko yebi ba makambo yo za koloba ete to koma ko banga boye moye to sala ezate yo linga ko tele mata liboso ya caméra na te po loba po to monaka yango tango ya mobutu ezalaka ke mutazo banga loba te liboso ya caméra ata en privé po yebi ete soki bimi ba moni elongi na aza na danger mais lokolo yebi kozana na danger te yango no zali koloba alors tika ba histoire oyo za koloba pona kolinga koloba n'importe quoi makambu boza koloba na réalité o bato baza komona ezali ndenge moko te alors botika makelele bo lukelo ko msu ya kosala botika kokanisa ete ba distraction o boza nango na kati ya masolo ya Tshisekedi oyo azali kokosa bino nde wana ekozala progrès pona Congo mawana yo kende koluka musala mususu Tshisekedi aza kolekisa bino l'air ya pamba papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît levé à partir à aéroport pour bakende kosala nini wana eza déjà liwa ya mutu déjà basalaki yango. Alors, toujours regretter, namboka na biso, toza libre te, toza na droit à koloba te, toza na droit à vivre te, à kosala loko tolingi te. Mais maman yo, makambo zoloba, omoni ke na moto ngo boloba ka ete Tshisekedi moto ya mayele. Ezola kisagaga ete lokola ye moko pe mayele yango bato babandaki kokanisa zali na yango nzokanda zalaki na ye yango te yango na tozo komona pe bato bozali kaka entouré na ye bozali na bino pe kaka mayele mingi te mais maman oza koloba ete biso toza na mboka na biso tozaka na droit ya koloba te mais oyo yo zali kosala liboso ya caméra ezali nini ozali koloba te. Est-ce que moni tango zali koloba na policier moko ya telemeli yo poete oloba te ndenge zalaki na tango ya Mobutu boza koloba makambo mosusu kaka ndenge tolobi boza koloba makambo mosusu metango bato bazali kotala réalité za kolakisa yango te bozoba na bozoba yo kanisi ete bandeko babolingo ozali koloba ete bazwi ba memie bandeko ata awa na poto soki bakangi yo na aéroport na ba faux document bongo bandeko yo kanisi ete bakobotelo kaka ba document batiki okay bakozwa yo bamemi yo quelque part po bainterroger yo oyebisa bango esika nini yo ozwaki ba document wana ebongo ya zoloba ete bamemi ye esika bamemi ye po bakende koboma po omona kaka ete bato bayebi na bango eloko te bango baza kokanisa lokola Congo yango ezali kaka lokola mboka moko boye kosala makambo ndenge olingi mais il faut que l'immigration est quand même bien organisée. Ezali service monene. Oyo tango bakangi moto na kati na babiloko o ezali normalité. Il faut pas même quelque part pour bakende ko sambisa ye. Babiloko ni surtout bino bozali kolobo bakangaki e basali e boyo babeti bo ezali kaka babiloko bino nde bo mesana ko kosa pona nini pona ko luka ko inciter bato balo ba etala ndenge bazali ko sala mais en réalité toyebi na biso balokuta na bino pe mokili eseyebi déjà balokuta na bino bomesana kokosa yango na ekoma lokola méthode mpo na bino ekoma lokola école oyo Tshisekedi asa kotisa bino lokuta na lokuta kaka yo oza koloba ete boza na droit ya koloba te mais oyo ezo kosala liboso ya caméra ezali nini yo kanisi na ntango ya Mobutu yo lingaka kozwa tata ya kotelema liboso ya caméra mpo loba boza koloba makambo sa meme boyeba esengo mpo ete Joseph Kabila a tieli bino démocratie ya likolo ya mesa bokomi kozwa pe ta ya koloba na banzinzi oyo bazoka ta ya koloba te na tango ya Mobutu lelo bakoma koloba. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Biloko biso tozo saleza cause juste. Eza pona biso na ba na biso. Est-ce que toza na droit koloba te? Quand même toza na droit koloba parce que ezo sa biso pasi. Mais maman, biloko nini yo zoloba ke o bozo sala ezali cause juste.
oyo penza bino bozo sala ezali cause juste. Mais à un moment donné ceux qui boza koloba ba makambo talaka. To lingaki toloba ke bozo sala ba makambo oyo ezali cause juste soki tangu ba élection l'équipe bolobi te ba tricher. Que tango baza ko senga boya na ba élément ba preuve. Tomoni IDPS apesi ba élément pa la kisi ndenge nini ba tricher Tshisekedi ya gagner. Mais jusqu'à présent baza ko senga bino boya na ba élément za ko mona na te. Et plus grave encore, même cardinal Yamboka na biso Congo, Monseigneur Mosengo, à côté na kati ya Likambongo, tolobaki ete lokola cardinal aye ko sala intervention c'est que ba vérité penza ezoko tanda na malikolo ya mesa. Cardinal yé moko akomi ko pesa ba chiffre moko imaginaire. Alors cause juste nini obino bozali koloba. Yoza koloba ete boza ko sala makambo ezali cause juste ya ko zwaka bozui ba t-shirt bosali ba kombo ba PPRD boza ko letsa ba kuluna oyo bozo ko zwana ndenge ba IDPS pona ko tinda bango na ba machette na ba balabala basala ka n'importe quoi pona ko luka ko cause la pouvoir makambo bokanisi ete makambo wani nyoso ko ko yebana te. Cause juste ya ko zwa moto bokamati bosali neti bosali scénario ya ko tia neti mbeli na tolo bobwakeli mo makila ali bolobi ete serre moko bo akufi kota kananga bo mimi na hôpital na ba médecin ba montage na bino kaka boyebi ete soki bosali yango kote ya kananga ekozala mwa bien po kote kuna lokola ezali fief ya bato ya Tshisekedi moto akokende ko contrôler azate eyebani déjà que serre wana eza makambo ya lokuta ba montage ba makambo kaka ya lukuta na lukuta. Vérité ezate. Cause juste ya kozwaka bana ya batu pona kotinda bango bakende ko bebisa misala ya nani ba engin ya 5 chantier ya koboma yango wala nde bobengi yango cause juste. Mais boza ko potisa kaka ki criminalité na kati na mboka. Yango no moni nzamba zali nzambe ya malamu amoni déjà danger nini ekoya alingi kutute ke Tshisekedi zo bokonzi na Congo. Bino bokanisi nzamba zali zoba. Boza ko discuter kaka bêtement, mais ceux qui battent une binobo, makambo bozo ko discuter, bon l'exception ba preuve ezala raté. Tala ba Vital Kamerhe, ba salaki ba makele la abo, ba episi Vital Kamerhe, yela biso ba preuve. Na cour suprême kuna bandeko, Vital Kamerhe akeko memela batu ba biloko moko bandeko, ndenge naza ko loba bona posa ya kolela. Histoire moko na bosa na gayango te. Asali ba biloko ba papier oya ba ya nini o billet de vote ba nini ba ko découvrir que ezalaki na yango ba faux papier oya sanité tangu ba bisi Vital Kamerhe bon yele biso ba biloko na Vital Kamerhe bangi ayoki soni ya bangi ko bimsa po ebi ke ba ko poursuivre ye bon moni bozaka ka batu ya lokuta vérité ezate même na ba sali ya nzambe baza ko soutenir bino vérité peka ezate bozo mona mboka yango nde boko kamba yango na désordre boy. Ah non, vraiment zali mawa mingi. Nzamba zali zoba te azali mayele azali ko yeba. Pourquoi? Aza ko lingate bino bozo bokonzi po désordre ko kota na mboka. Déjà possible former ba kuluna na poto. Partout ici que tu sais que les a formé ba kuluna. Mais les gens qui jouent bokonzi. Po batoni suba kita na Congo ezala somo. Mawa mingi. Papa Botamba, to continuer ma solo na biso, s'il vous plaît. Absolument. On peut parler des règlements de compte parce que ça fait longtemps que nous étions au courant qu'il allait se passer quelque chose. Le service avait un plan et il cherchait comment l'avoir. Nous étions au courant et on s'est organisé pour qu'on ne mette pas la main sur lui. Et malheureusement, ce voyage a fait que... Bandeko ba bolingo ezali mawa mingi pona komona batoyo bazali encadré na Tshisekedi. Moto asali infraction na aéroport ya Njili mais akomi koloba ete wana ezalaki règlement de compte bandeko ata bino moko. Yo kanisi soki ezalaki règlement de compte balingaki bazela kaka mokolo alingaki ke na aéroport ya Njili. Balingaki baluka yeta na kati ya Kinshasa kuna baluka ba rendre compte na ye na makambo o bato bazali na ye na problème. Mais pour moi na kaka yete bato oyo bayebi ko manipuler ba makambo. Moto akendeki na ba faux document mais balingi ko transformer yango pona kokosa. Bandeko ba bolingo. Bango bakanisi ete ndenge Joseph Kabila azalaki ete
soki likambo eleki bango batomboli mongongo balobi pe likambo ngo eleki boye mais boye bakaite biso ba oyo tozwi décision siko ata Joseph Kabila lingi koloba te boye bakaite biso tokobanda kotombola mongongo pona kolakisa esika bosolo ezali po ete peuple ayeba parce que lokuta na bino esi eleki ndeko moto bakangi na aéroport na ba infraction mais balobi ete ekomi règlement des comptes est-ce que bozomona yango normal bokosa kaka bato bomisana kokosa. Papa Botamba, to continuer ma solo na biso, s'il vous plaît. Les passeports n'étaient plus valides, c'est ce que vous voulez dire? Non. Le passeport, il a reçu courrier comme tous ceux qui ont l'habitude de voyager. Nous nous aidons entre nous. Si tu peux m'amener un courrier, un colis. Et il devait amener un courrier qui contenait un passeport. Et à l'aéroport, quand on lui a demandé s'il avait quelque chose à exhiber, de lui-même, il a dit qu'il détenait un passeport qu'il amenait pour quelqu'un en Europe. Et l'agent d'immigration a estimé que il n'en était pas question parce que c'est un document déjà périmé et qui appartenait à l'État congolais et qu'il n'était pas question qu'on puisse encore l'utiliser, que le propriétaire fasse des démarches pour trouver un autre passeport. C'est comme ça qu'il a abandonné et c'était tout avec les services de migration. Bandeko bato yo pona lokuta vraiment mawa mingi bandeko babolingo tout d'abord tozali ko signaler bino mwana mobali wana azalaki na passeport o ezalaki ya yete na visa ya mutu mususu na kati alingaki voyager nango wana ezali vraie version to pesi bino bakosa bino te ba rouler bino te. Alors deuxièmement siko to kota na kati ya makambo oyo tata oyo alobi po batata mususu bazako yebate bazako se faire ridiculiser po na makambo ya Tshisekedi sans que bamiyeba bandeko bino bosi bomona moto ozali ko voyager ozali ko bima na frontière est-ce que boye bisabiso na loi nini ya mboka na bamboka nyonso na ba loi nini yo elobike yo moto ozali ko voyager okoki ko voyager na passeport ya mutu mususu ozo memela ye bandeko est-ce que zalaka bango batu balobi bako kotisela biso loi ya solo na kati na Congo mais est-ce que boye bisabiso bino bosi bomona mekata ko sala ngo na France na Belgique donc ne na Europe te ba pays te Afrique ata na Congo Brazzaville ata na Benin ata na Togo ezala ata na ba Gabon yo kende na aéroport na bango banda ko voyager alezala na passeport ya mutu mosusu lobi o meme lié total soki ba ko lekisa yo pe oyeba soki ekosukela yo ndenge nini botala bato balobi ete bango nde bakomemela biso loi ya solo na kati na Congo mais tala un secrétaire général ya IDPS bamagui aza kosala bamayuya un escroc tout à fait bakanisaki ko immigration ya Congo ko ezali pete botabataba okoti obimi ndenge olingi. Tout d'abord passeport azalaki na yango na visa na kati ya yete alingaki profiter pour voyager nango moto asalelaki manœuvre atindeli ye pe na passeport ya bato alingaki voyager nango mpona koyebisa bino bandeko bato bazali batu te oyo baza kokosa bino ke bakomemela biso nani une vie meilleure na kati ya Congo bango moko kutu makambo bazali kosala oyo ezali kolekisa ete kikulu na bandeko nga nazali koloba ete il fallait moto okuta azala na prison ataki moto abima libanda te po infraction oyo ya commettre ezali grave na ndenge ya baloi ata na poto awa jamais bako kotika ye ya liberté bomoni po ete Joseph Kabila aza kolakisa bino ete aza kotalisa bozoba na bino mais asengi alobi botika ye kaka kende mais mbala ya nsima oyo ya komeka mbala oyo na banzi ete akoyoka solo ya lubwaku po ete boza kosakana mingi boza kokanisa ete Congo ezali pays moko kaka oyo ya ndenge wana ndiwa mais boyebi teke na kati ya Congo l'ouest kota kala mais boko sutuka papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Tout à l'heure vous avez dit que l'UDPS va saisir la justice mais de l'autre côté ça paraît contradictoire parce que l'UDPS ne fait pas confiance en cette justice qu'elle qualifie d'ailleurs de l'approche de Kabila, mais qui va se pencher sur la question au niveau de la justice parce que vous n'êtes pas encore aux affaires.
Justement, demain nous allons récupérer l'effectivité du pouvoir. Ce n'est pas aux mains de ces bandits que nous allons nous adresser. Ce n'est pas à cette bande qui sème le trouble dans le pays que nous allons nous adresser. Nous allons nous adresser à la vraie justice que nous allons mettre en place, parce qu'avec nous il y aura un véritable état de droit. Et tous ceux qui commettent... Mais bandeko babolingo, bato ya IDPS baza ba comédien, tato a lobby ete, lobby bango bagocha état de droit, il faut balandela ba makambo yo nyonso salami. Donc na état de droit na bango e kozala ete, soki ozali état na passeport na yo. Donc passeport ya moto mosusu okoki kozwa yango okenda ngo ata na aéroport ya Njili, allez, au voyager nango wana nde état de droit na bango. État de droit na bango ezali lisusu okoki ko voyager moto apesi yo ba document na ye comme ba passeport pe au voyager nango wana nde état de droit na bango. Mais bande ko babolingo bozomona teke bato yo soko zomona ba dire na bango ezaka ko contredire ba makambo bango baza koloba. État de droit yazo koloba ke tango bakozwa mboka état de droit yango nde ekolandela ba makambo basali na secrétaire général. Donc koloba ete oyo secrétaire général na bango asali ezali penza makambo ya malamu pona mboka. Mais na kamwe soki boye donc mboka yango ekozala nango kaka na kokufa. Donc na état de droit na bango okoki ko voyager na passeport ezali na elongi ya moto mosusu na visa ya moto mosusu na ndenge ya mayu ya wana nde babengi yango pona bango état de droit. État de droit na bango oza ko voyager allez moto apesi ba passeport na pour voyager nango allez wana nde babengi yango état de droit. Mais bandeko baza ko sepela po Joseph Kabila alobi ete batia lelo bapesa liberté na secrétaire général wana. Boza koyeba te kazali moto moko ifale azala na prison makala mawa mingi pona bino. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Aner bengisie na bureau et problème elongwe ya administration parce que ceux qui faut ezalaki pona passeport na bandi direction générale à migration et sengela qui ko saisir justice. C'est une autorité bakoya ko tika pas voyager na ye aza mutu moko ki mamboka te. Bandeko babolingo tala bato baza koloba ete bango nde bakoya kokotisa kokomisa Congo na biso na un pays de droit. Mais bandeko tala tato makambo aza koloba moto bakangi na passeport ya faux oyo ezali ya yete bakangi susu na ba passeport mosusu alingaka memela bato mais azali koloba nini ke aza koloba no ndenge ezali wana bakokaki kotika ye pe ya voyager na ye. Bandeko nde mboka yango bango baza koloba ete bakoyela biso changement ya makambo ya boye moto aza na mikanda ya faux baza koloba bakokaki kotika ye pa voyager na ye. Bandeko bino bosu bomona likambo bongo na ba pays de droit oyo bobetaka tolo France pays de droit, Belgique pays de droit, Allemagne pays de droit bosu bomona bakangi moto na ba document ya bongo après batiki pas voyager na ye yoka makambo baza koloba bakokaki kotika ye pa voyager na ye po mona ete bato bakoyela biso droit na kati ya mboka na biso bozomona bango moko kaka na badir na bango bozomona kaka baza bato ya bamayuya kata likambo ya droit na monoko maloba kaka likolo ya mbebo mais acte badir na bango na acte na bango ezolakisa te ke baza pe bato ya bato Tshisekedi abelelaki awa te ya démocratie ntango Mobutu azalaka lelo oyo tala batie démocratie yango likolo ya mesa bomoni ndenge akomi kotata bana démocratie likolo ya mesa akomi koforme nde bakuluna bomoni réalité na malobo bozali koloba eza kokokana te mawa mingi pe pasi. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Comme ça, justice et l'andelaye, ceux qui mbebani ni asali, mais malheureusement, aner est récupéré et même na ba bureau na bango kuna bake ko torturer ba latissier la mana mutu bango moko ba osala ngo balongoli bilamba nyonso azaki nu bolumbu ba sans respect ba kangi la mana mutu ba zu mutu na ba kotisi na kati ya mai po akufa avant que tu vas kotisa na mai bazali ko beta il me dit que a éviter l'oni va za beta mais mitu et vimbaki za osale pasi azana ba pota na nzoto et puis eloko ebikisa ki kaka l'air ayoki moko na bango azo awuta ki soki ya pazo kanga bibusala bongo te bobo maye
allez bakamati batiki bato yango pe bazalaki balataki ba imperméable ba soda wana vert oyo ezalaka na bakagoule ezipi bango elongi moya oyeba te soki ezalaki batuti oyo bakangaki ye avant sikoyo mpo batorture ye bake kolata bakagoule mais moyen toyeba identité ya bato bazali kotorture eza te mais ezali kosalema officiellement na babiro ya ANER. Après wana nde comme parti ezali déjà alerté, système alerte ezali déjà en marche, autorité à parti, assistant et secrétaire général, maître Jérémy O bazalaki na aéroport, na directeur de cabinet chef de l'État Albert Moleka, bakendaki tina bureau ya Caleb, place nde bakutanaki na secrétaire général na biso pour batika e libérer. Omoni eloko eza kosala epa na bino bato ba croire na bino lisusu te po lokuta nde eleki. Bandeko, bino bokanisi moto oyo makambo aza koloba soki penza ezali ya solo ndenge bato oyo balingaka kolakisa ba raison na bango. Bino bokanisi ata na hôpital wana esika azali balingaki bakanga ye ba photo te baya ko projecteur yango balobi botala. Bandeko makambo nyusu baza koloba eza nango kaka lukuta. Eza lukuta na lukuta o ba beti ye o ba sali bo ba pota bokangaki ba photo te pona bolakisa na mokili pourquoi. Ya wana bo tolobi te bandeko o epi bato yoko baza bato moko oyo ke bakomemela biso pe rien na mboka yango na moni nzamba yebaki aboko pesa bango bokonzi lukuta na lukuta. Et puis aza koloba nini te tango bango basali ba démarche bakei bakeko kutana na mutu moko Caleb après bazui batiki bandeko au moins ba mensonge na bango au lieu ya kozalaka ko prononcer na mokili ta remerciement ya pamba na président Joseph Kabila oyo apesaki mot d'ordre ba libérer yo kanisi soki président Joseph Kabila apesaki mot d'ordre wana te yo linga ko zo courage ya koloba ndengo za liboso ya caméra wana za koloba olinga yo kaka za na makala po ba linga ki penza ba transférer na makala po ezaki infraction mais lokola boza ba ingrat bolingi ko reconnaître que Joseph Kabila mtapesa ki mot d'ordre pour ba libérer boza ba ingrat boza batu ya lukuta miyibi bande ko tozali ko apprendre na bino boye bagaite libération ya tata oyo ezalaki mot d'ordre ya Joseph Kabila Kabange yango nazali banda sans quoi alingaki ya moisir kuna na prison makala parce que asalaki infraction bolingi ko loba vérité te kaka kokosa na kokosa mawa na bino. Papa Botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Siko aza bien te mais ce que je suis là comme c'est un vieux combattant aza makasi moral est vraiment likolo to seka ekutu mingi malgré ba passe azalaki nango mais aza na en hôpital mais sinon ça va tout ça la démarche pour à continuer voyage na et surtout ceux qui va ça les examens mususu parce que na régime on ne sait jamais il ne peut pas se faire soigner ici pour boyebi ndenge nini babomaka na ba hôpitaux na biso ndenge balandaka biso tina ba hôpitaux yango na bakoki ko soigner awa te to ko sepela mingi à poursuivre voyage na en tant que combattant na banza ko na force morale ya ko continuer mission na kuna vraiment bateau basila soni tato azali koloba ete après ya ko continuer voyage na mission nini bino bolobaki ete paraît-il babengisaki ye po bakutana na bakonzi awa na Allemagne mais d'après biso tango tosali ba recherche na biso na ba allemand o tozali na bango awa ba meki kota pona kotuna tuna jamais gouvernement allemand etikali ko bengisa un secrétaire général ya IDPS awa en Allemagne ezalata mission oyo ke Tshisekedi motaza kotinda e ba allemand ba ebi yango te azali nde ko yana ba mission na bango ba mesana ko sala ya kozwaka ba information ya lokuta pona ko ya ko yebisa na bana ya poto ba pesa ka e bango bambongo bandeko bino bokanisi soki moto azali ko yana mission spéciale oyo ba allemand ba bengisi e ba allemand ba yo kaide alingaki voyager na ba passeport ya bato ya mama yuya na ye moko passeport ya mayuya bino bokanisi bandeko ye azali moto ako poursuivre lisusu voyage wana Bonti kape kokoselaka ba mindela bato makambo oyebi ba congolais lelo kuna na Congo ko bazali kokosa bazali koyeba teke monde si évoluer
ndenge ezali ono koki kokosa na likambo me awa biso na poto bandeko soki to beti kaka banini yo ba recherche to kokanga bino facilement ezali susu époque ya Mobutu te oyo ezalaki ata bokosi moto akoyeba te likambo eleki kaka boye sikoyo likambo nyonso tu bolobi ezo kokota na kati ya scanner toza kolandela yango bandeko babolingo yangana nazali koyebisa bino oyebi ke bato oyo bazali kaka baaventurier bazali baescroc me ngai na koyebisa na service ya immigration na infraction ya sali aza na droit ya kobima Congo te il faut bapesa ye punition voilà ndenge ezalaka ezali normal Congo ezali mboka quand même ya mibeko bokoki kobanda kotika kaka balese ale boye te azali na droit ya kobima te mpo asali infraction na frontière il faut bapesa ye tam dire ya ta moko boye oyo akoki koleka lisusu frontière te voilà ndenge ezalaka papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît. Monsieur tika balukuta na wana tika ba aventure ndenge ozawana ozana kati ya kozanga koyeba déjà ba masolo eseyebani ke histoire wana ya religieuse wana oyo bino bolakisaki ba photo ezalaki ba montage bosalaki yango pona kolinga ko inciter bato pona ya ba église catholique ba telema po ba marché ezali na yango ba makambu ya lukuta omoni Tshisekedi azali ko entraîner bino kaka na lukuta batata minene batata ya famille lukuta na lukuta kaka o Tshisekedi a gagné bazo yebisa bino boya na ba preuve oyo ezolakisa ka gagné ba preuve ezate bozo mona ndenge baza kusakana na bino batata minene ba valeur ezali lisusu te okomona mutalati manete zape liboso ya caméra aza koloba bozo komona mutu ya malonga mais oyo aza koloba kaka na kati ya motema na eza kobima lukuta na lukuta kaka na Joseph Kabila yango paza kokamwa bino aza kotango msuko koloba ite me bato baza kolanda Tshisekedi yango na mama lukuta ya boye ezali mawa mingi omoni ba lukuta na binoko boza kokanisa ite toza koyebisa mokili vérité mais mokili ebete bozali ba menteur bokanisa ite na mensonge bino boza nango ya wana boloba ite bozwa Congo po botonga Congo mais bolinga boye la biso kaka ba makambo ya Mobutu lukuta na lukuta Dieu merci que bozwi bokonzi te sinon tolingi tozala bato ya pasi tolobaka yango Congo ekozala penza libéré bien bebande konga naza koloba yango na chema ina monoko te naza koloba yango mokili okangai Congo na biso kozala libéré malamu mukolo ekozala ite Tshisekedi azali susu na bo moite wana bokomona ite Congo na biso ekomi libéré moto azali ko bloquer mboka na biso kende liboso te ezali Tshisekedi même mukolo kozana bo moite bandeko boko constater un grand changement ongai na lobby yango papa Roger na lobby yango pe na yebi ke un jour mokili ekopesa ngai raison parce que onga naza koloba na yebi te nzambe azali ko prouver yango même na likolo azali ko tia ba peuple congolais na kati na pasi bandeko na kopesa bino exemple moko lelo bastonye sou bakomi koloba non ndenge ezali wana mwana wana Cédric akufaki akomi héros bon likambu te akomi héros bolobi kasali eloko moko ya bien bozali ko encourager yango mais est-ce qu'on azali ko senga na batonye sou bazali ko encourager yango na bandi nanu na ye moko Tshisekedi soki ezali eloko ya bien ye moto alobi ka lingi Congo po ba alobi te mwana na Cédric eloko asali alakisi bolingo pa ya Congo alors Tshisekedi to sengi na yo banda komi sopela essence po mitumba po mokili ekomisa ope ero baloba ete olingaki Congo totala soki ekosala yango tosengi na mwana na o Félix amisopela pe essence amitumba akufa po topesa ye pe titre ya kiero totala soki bokosala yango tosengi pe na Epaphrase oyo boza koloba Cédric asali penza likambo moko ya munene abo yo Epaphrase mibwakela essence mitumba totala soki okosala yango boza ba hypocrite
boza ba hypocrite boza ko kumisa ba makambo bino moko boyebi bokokoka ko sala yango te bozali ba hypocrite boza ko tinda batu na ba scandale moko zanga tina o boyebi ete bino moko bozali mitema ya bindo o bozali ko kosa bato oh non bo sala boye pona Congo alors que bino moko bokokoka ko sala yango te bokomi kaka bato oyo balolombo kosengaka batu mwa likambo mokeka okwea bakombata bakongolais na diaspora bokotize bosala bo Tshisekedi asali mbongo na mikongo ya bato kaka mwa mikolo me bato nde bakomprendre te asali fortune ya kosakana te na mikongo ya bakongolais me nzambe mpe aza kofuta ye nzambe mpe aza kofuta ye bomoni mbongo wana zwi na mikongo ya bakongolais bandeko nazoyebisa bino ekosila mpe kaka na batraitement oyo ya maladi oyo azali na yango akolia yango mpe na esengo te ekozala kaka pu maladi ale mbongo ekepa ya docteur nzambe ayebi ndenge nini na moyen nini oyo akorekipere mbongo wana yakanisi ete ana komi riche na chini bango mais a partir ya maladi na ye mpe mbongo ekobanda kobima oyo ezali ba vérité tozali koloba toyebi ete bato mingi bakokoka kodigere yango te mais vérité ya solo yango wana papa Botamba to continuer ba masolo na biso s'il vous plaît. De même ce mardi 7 février, comme vous devez l'avoir suivi dans la presse, le secrétaire général de l'UDPS, M. Chabani Louko Jacquemin, a été empêché de prendre son vol à l'aéroport international de Njili pour se rendre à Berlin sur invitation de la République fédérale d'Allemagne où il devait s'adresser aux députés allemands au nom de son Excellence M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République démocratique du Congo. Conduit dans... Bandeko bato oyo bazali kolinga kozwa biso lokola banani bangoto bobo nazali kokamwa mingi ndenge nini bato oyo bazali koyeba teke mokili ezali deja na kati na barealité mosusu bandeko nayebi te soki bato bazali kokanisa bazali kokosa nde bato bazali na Congo to bazali kokosa mokili bandeko eloko nasengi bino kaka boyebisa moto azali koloba wana oyo azali koloba ete bapesaki secrétaire général batindelaki invitation mpo aya kosolola na baministre ya allemand mpo na makambo oyo ya Tshisekedi boyebisa ye kaka asala lisusu conférence de presse alakisa bino mokanda wana oyo baalma bakomelaki ye na ba en-tête na yango oyo gouvernement allemand etindaki mpo ete secrétaire général ya UDPS aya awa na Allemagne ya kosolola na ba ministre allemand bandeko bato balingi kozwa biso neti bangoto bobo baza koyeba te ka awa na Allemagne ko bandeko awa ndenge tozali awa soki lelo ata ngai mama Rosalie nalingi natuna information moko na oyo etali gouvernement allemand ezala ta mpo na Merkel bakopesa ngai information soki mpe bamoni ete likambo wana ezali na niveau na ngai te moyeba pesa ngai information te bakoyebisa ngai te wana tokopesa yo te mais mpo na likambo etali invitation bandeko kaka bato ntango balobaki tobengaki na Berlin alors que balobi bamakambo wana bayebi yango te alors bandeko mpo na nini bato ya UDPS bazali komema kaka bapeuple congolais na lokuta boloba kaka ke alingaki kosala voyage na ye privé oyo ndenge bamesana soki baya babeti bamasolo bapesi bango bambongo kokosa bamakambo ya Congo yango wana mpe alingaki ye mpo ya kosala fortune na ye botika kokosa bamakambo bapeuple congolais bosenga na moto ya lobi wana boloba ete tolingi lakisa biso papier au gouvernement allemand etindaki kuna na UDPS oyo elobaki ete botala toza kobengisa secrétaire général ya UDPS po ya kosolola na biso makambo ya Tshisekedi na ba en tête ya papier wana ba publier yango na nini oyo ata na presse ba publier yango liboso ya ba caméra comme ça bokotala soki papier wana ekobima soki pe bimi biso to photocopie yango to kotisi yango to tindi to lobi tala boye tala boye bakaete radio Zoomel 1000 ba opposant nyonso tozali koyebisa bino bokomi na danger bolinga te eloko nyonso bokobanda kosala
tokobanda kolandela yango à la lettre. Alors ba peuple congolais ezala o bozali na Congo boye bakaite ba information oyo ba pesi bino ete ba bengisaki na gouvernement ya allemand o boye eza makambo ya lokuta voyage na privé yango nazalaki na ba faux passeport oyo alingaki ko voyager nango. Voilà vraie information ezalinde oyo biso to pesi na bino lokuta nde botika. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Et puis maman Rosalie na lingi na bakisa eloko moko ya moke soki moto oyo azalaki na invitation ya gouvernement allemand po aya awa babengisaki ye. Mais balingaki ko saisir ambassadeur ya Allemagne kuna na Congo pona koloba ete botala likambo bobino bobengisi moto na biso azali kokende pona mission de service o bobengisaki ye tala boy ambassadeur ya Allemagne alingaki atelema pona kolandela likambo wana. Mais bozomona kaka makambo ya lokuta bazozwa bato neti bangoto bobo elobi ata mama Rosalie bakangi moto bango moko bata IDPS bayebi teke bakoko kokende po ba saisir ambassade ya Allemagne po ete balande la situation wana. Après balobini ni bango moko basali ba démarche po mona ete ezalaki ba voyage moko ya ba mayuya bandeko bozwa mokili ya lelo ndenge elekaki te na tangu ya 32 ans boye bakaite bozali bien contrôlé muto posa bino te ba peuple congolais ndenge bazali na radio Zoumel 1000 tozali likolo ya ngomba tozali ko contrôler moto nyonso Tshisekedi tozali ko contrôler opposant congolais nyonso tozali ko contrôler ezala gouvernement na biso tozali ko contrôler moto nyonso to sali mbemba bo ameki akomeka kosala mbeba boye bakaite akobima to koloba yango tozali ko contrôler moto nyonso tu tozali lokola satellite o ezali ko tala ba makambo nyonso ndeko olinga te soko sali mbeba to koloba. Papa Botamba malobombo kawayo s'il vous plaît. Dans les locaux de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements à la Gombe, il a été dénudé, cagoulé et sauvagement torturé par des personnes cagoulées. Il sera par la suite relâché par le patron même de l'Agence nationale des renseignements en personne. Bandeko, boyoki malamu ndenge moto alobi ete tango bamemi kuna na ANER babandi ko torturer cagoulé après ekomi na 3h du matin mokonzi ya ANER apesi ordre batika ye na zongeli lisusu bandeko alobi ete tango bakomi kuna azalaki kagule batortire ye pe mokonzi ya ANER apesi ordre batika ye pe balibere na heure nini 3h du matin. Bon sikoyo bolanda sikoyo ndenge nini esika tozali kolakisa bino bato bazali na lokuta baza komi kosa kaka bango moko na ba malobo bazali koloba ba contradiction bolanda sikoyo elema moko boko yeba sikoyo esika nini moto azali na vérité est-ce que makambo nyonso baza koloba ezali ya solo to lokuta bolanda. Comme parti ezali déjà alerté, système alerte ezali déjà en marche, autorité à parti assistant et à secrétaire général maître Jérémy O bazalaki na aéroport na directeur de cabinet chef de l'État Albert Moleka bakendaki tina bureau ya Caleb place nde bakutanaki na secrétaire général na biso pour batika e libérer. Les locaux de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements à la Gombe, il a été dénudé, cagoulé et sauvagement torturé par des personnes cagoulées. Il sera par la suite relâché par le patron même de l'Agence nationale des renseignements en personne. Bandeko, finalement, sikoyo bino moko pe ba Congolais boza bazoba te. Tokondimela bango sikoyo ndenge nini. Tanto alobake Monsieur Moleka na bato mosusu bayokanaki bakamati bakei basali ba démarche baketi na ANER bakutani na mokonza ANER basololi ne ba libérer. Tanto côté mosusu aloba ete na ba 3h du matin tant ba torturer mokonzi ya ANER apesi ordre ba libérer na 3h du matin. Sikoyo bango moko kaka ba maloba mibale bandeko oyo parti politique ya ndenge nini batu lokuta na lokuta boye. Bozomona bato nde balingaki ba diriger Congo ya lobby na ba lokuta ya boye.
okomona soko landi pe na video yango malamu kote mosusu bato mosusu bazolobake tango kutu akendeki akoti bato basi bakanisaki asi akei na ye po akotaki ye moko na kati kuna bango batialaki mosika bakanisaki asi akei mais sikoyo kaka ye moko lisusu aye koloba ete o ndenge ezali wana bazalaki na mutu moko ya IDPS nde mutango tango ayaki komona ete ndenge bakangaki ake ko alerter bato mais okota mosusu bolobi te bokanisaki kuta sakei na ye po boyebaki te na tango bakangi ye bamemi boyebaki kutu te omoni bosakaka na bamaloba mibale lukuta na bino moye mokile ndima bino lisusu eza te bokomi na lukuta. Tanto ye moko komona o bacheke ba kagul ye moto o motongo tango ba oto te bacheke ba kagul tanto komona ono ba tsuti moko bazalaki na kati banini mais o tanto bato ba bande ko torturer ba bomba ki ba bilong mais ndenge nini yoza ko loba kaka ba maloba moko ezali débouté yango no mona ko ba biloko ya boyeko oyo mona ka ite mondela mona ka ba congolais bazali batu ya confiance te na ba biloko ya bo maloba mibale yango na po mona ka bato mingi barata mikanda ya bangunda na poto pona ba maloba mibale kaka ya boy okomona congolais la tango ba pesi kwenda na likambo ngunda ba mindela na baza ba raciste mais tango ba kozongunda na ba tiango boy bandeko ba maloba mibale lelo alobaki A lobi B lobi kuna yan alobi C yango na tozoyi bisabino bandeko ba bolingo il faut que ça la tension na bato ya boy. Il faut que ça l'attention ezali mawa mingi pe pasi. Tolanda lisusu papa Botamba tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Dans les bagages du secrétaire général de l'UDPS à l'aéroport de Njili où il a été arrêté. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux me résumer, le secrétaire général de l'UDPS devait se rendre en Allemagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur invitation du gouvernement, des autorités allemandes pour s'adresser au Parlement allemand. En fait, c'est le président Tshisekedi qui était invité, mais ne pouvant pas s'y rendre, il a délégué le secrétaire général de l'UDPS. À l'aéroport, comme d'habitude, le secrétaire général faisait des formalités comme tout passager. Et devant l'agent d'immigration qui lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il avait devers lui, lui-même, M. Chabani, a présenté son sac, comme ça se fait habituellement, le sac à main, parce que les bagages ont été, qui devaient aller en soute, comme vous le savez, ont été enregistrés pendant la journée par l'agence de voyage, la compagnie aérienne Sabena, et Bruxelles Airlines, excusez-moi, et le contrôle devait se limiter à ce moment-là seulement sur le bagage en main. Après avoir fouillé le sac, ils lui ont posé la question s'il avait autre chose dans ses poches. Il a déclaré qu'il avait son téléphone, il avait de l'argent, il avait un passeport, un courrier contenant un passeport qu'il devait amener à quelqu'un. Il l'a présenté et l'agent d'immigration a estimé que c'était un ancien passeport. Étant donné que c'était un ancien passeport qui n'était plus valable et que c'était une propriété de l'État congolais, il n'était pas question de l'emmener ou de l'envoyer au propriétaire. Et c'est ainsi qu'il va demander au secrétaire général de le laisser. Et c'est ce qui sera fait. Donc tout s'est arrêté là. Le passeport a été retiré par l'agent d'immigration et M. Chabani a poursuivi son bonhomme de chemin dans la procédure d'enregistrement jusqu'au moment où il sera cette fois-ci interpellé par l'ANER. Bandeko ezali mawa mingi komona ndenge nini batata minene boye Tshisekedi ase entraîner bango na makambo ndenge ya kokosa yo kaka explication o bozomona ke explication ezali clair te nga na sala na immigration te mais na ba voyageur na sala na yebi makambo ndenge elekaka bandeko boyoka tango ye monsieur Chabani akomi
allez babandi kofuye batunie balobi eloko nini ozana ngo ya ko déclarer afungoli sa kalobi ke naza na passeport muta pesinga pona mema muta immigration afungoli abandi kotala après eloko esalaki poni ni passeport yango ezalaki valable te. Donc koloba ete ye alobi passeport ezalaki valable te. Donc soki ezalaki valable moto ya immigration alingaki apesa ye aleka na yango pona nini parce que lokola passeport ezalaki valable donc aza na droit ya komemela moto passeport mais passeport yango il fallait ezala valable. Boza koyoka makambo yaza koloba to sala na ngana sala na immigration te mais ngana yebi ete tango ozali ko voyager oza na droit ya kozala na document ya moto mosusu te pona komemela ye ezali interdit partout dans le monde. Et donc on a passeport yo voyageur simple okoki kozala na yango te et puis ozalaki na yango na poche bandeko wana nyonso to ezali ba makambo soka otali ndenga za ko beta monoko ndenga za ko lialia monoko bandeko explication azali ko pesa yango te. Explication ezali te monsieur Shabani wana bakangi na passeport ezalaki na visa na kombo ya yete. Voilà vérité yango wana. Pona nini bato bazali na vérité te? Pona nini bolingi koloba vérité te? Nde mboka yango Kongo boko kamba yango boy. Ah, ezali mawa mingi mawa. Nzamba yebaki tina nini penza Tshisekedi azwi bokonzi te. Poto lingaki nde to kota na kati ya potopoto. Tolingaki to kota na kati ya potopoto yangana toza koyebisa bino bandeko na ndenge ya motema mabete mokolo Tshisekedi akozala lisusu na bomo ite mokolo pe mboka na biso ekozwa libération totale po ete azali lokola blocage ya ba processus nyonso ya malamu na kati ya mboka na biso. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Il a été malmené par des gens, je l'ai vu en personne moi-même ce matin, il m'explique qu'il a été malmené par des gens à faciès Tutsi. Ok, bandeko, c'est bon. Boyoki, alobi ke tango kutanaki na messe Shabani, azali secrétaire général ya IDPS. Yemoko alobi ete azalaki malmené na bato oyo ba malmenaki ezalaki batuti. Na zongele lisusu moto oyo alobi ke tango akutanaki na monsieur Shabani secrétaire général oyo asalaki mayu ya kuna na aéroport tango akutanaki na ye abandi ko expliquer makambo ndenge lekaki alobi ke azalaki malmené na bato oyo babengi bango batuti amonaki bato yango bazalaki batuti. Voilà, c'est bien. Opesi déclaration ya malamu olobi ke monsieur Shabani amonaki bato yango bazalaki batuti. Bon, sikoyo boko mona kaka moto azali ko pesa ba déclaration boko yoka contradiction ya maloba na ye. Ngai te moto na ko contredire ye, mama Rosalie te moto ko contredire ye, papa Botamba te, mais boko mona kaka ndenge nini akozala contredire na maloba na ye moko. Papa Botamba, to continuer ba image s'il vous plaît. Bakangaki ye avant sikoyo po ba torturer ye. Bake ko lata bakagoul. Mais moyen to ye ba identité à bateau bazako torturer exactement mais ils ko salema officiellement dans ba bureau ya NER. Il a été malmené par des gens, je l'ai vu en personne moi-même ce matin, il m'explique qu'il a été malmené par des gens à faciès Tutsi. Oyo bakangaki ye avant sikoyo po ba torturer ye. Bake ko lata bakagoul. Mais moyen to ye ba identité à bateau bazako torturer exactement mais ils ko salema officiellement dans ba bureau ya NER. Il a été malmené par des gens, je l'ai vu en personne moi-même ce matin, il m'explique qu'il a été malmené par des gens à faciès Tutsi.
bandeko bomoni sikoyo esika eza kolakisa bozoba sikoyo ya bato oyo ya IDPS kaka ye moko bato bakangaki ye oyo bazalaki kokende na ye bazalaki na bilongi ya batuti boza kolanda bien bilongi ya batuti mais tango sikoyo bato bakomi kotortire ye ayebaki te soki bato yango banani kote mosusu aloba ete batuti wana nde moto babandaki kotortire kote mosusu alobake donc toyebi te donc ozomona kaka babiloko moko baza koloba bandeko yango na tozoloba biso bakongole toza kokota na kati ya distraction ya bato oyo ya IDPS bazali pe na verite te na makambo na bango lokuta na lokuta kaka me mboka yango tokotonga yango ndenge nini kaka na balokuta ya boye ezali pasi mingi pe mawa ezali pasi mingi pe mawa bandeko na mwa moke oyo totalisi bino moko bo comprendre boyeba eloko nini oyo radio Zoomel mile talisi bino pe bo comprendre bato bazali en face na bino o bango bazali koloba ete bango nde bazali na vérité bango nde bakoya kokomisa Congo na biso un pays de droit pe bakopesa biso une vie meilleure na kati ya Congo bomona ka bino moko ndenge nini bato oyo bazali kobongo la vérité na lokuta mais ezali na yango na tamoke na ndenge omoni bake kosala ba scénario ya ser wana balobi nini ko ser catholique babomi ye boye pona nini pona kolinga ko faire soulever bato les 16 mais nyonso tout eza kosimba te po ete nzambe alobi ete tana bino ya baventure esi ekoki nzambe alingi lisusu bozoba te papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kuzungisela ngai maloba. Vraiment ezali pasi mingi pe mawa Mama Rosalie komona batata minene baza koya liboso ya bakamera batata o bazali pe na bana na bango na bandako mais bazali koya koloba ba makambo ezali kolakisa lokute ezali komonana. Comment expliquer bino kaka bato ya IDPS bokoka kopesa témoignage na bino oyo ekoki kozala concrète bozala kaka soki boye liboso ya caméra po bosala déclaration okomona kaka maloba mibale finalement toyebaka te mokolo nini bokoloba vérité oyo mpe boye bolobi likambo boye boza kaka na linie ya likambo wana moko ezoka kochange te bozala kaka soki bolobi likambo osali témoignage ya contre pouvoir oyo tomonaki boye ntango ekoleka ta 30 minutes boye lisusu liboso ya caméra bomoni kaka bamakambo yango eza kose contredire bomoni ndenge nzambe aza koconfondre bino mpona kolakisa ete oyo bino bozalaki kolinga kosala na baplan oyo nyonso bozalaki kobongisa nzambe alingi te yango neti azali kobimisa bino polele na ndenge boza kokosa oyo ayaki mission nini ayaki awa na Allemagne makambo lokuta oyo balma babengisaki ye bino bokanisi biso toza bangoto bobo tozali na Allemagne biso toyebi te ke soki ntango mosusu gouvernement allemand babengisi moto moko mpo aya kosala mission na ye awa na Allemagne po kutana na bakonzi bino bokanisi ezali facile po ete toyeba yango eza difficile po toyeba yango eza difficile te ezali facile tokoyeba yango très bien parce que toyebi esika nini toko se renseigner mais bamakambo wana nyonso tu bolobi eza nango ya lokuta yango na toza koloba bokobanda kokosa bato boyeti wapi bandeko oyebi bakongole na ye komona sikoko bakongole mingi barate mikanda awa na poto mpona bayebi kongola yebi ko garder témoignage ya likambo te ata soki kongola lingi kokosa ayebi ndenge nini ya ko manipuler lokuta na yete yango na bokozomona ke tango ba Nigérien bayaka ba Nigérien babande ko reçu po ete Nigérien soki approprier lokuta na ye aza koyeba ba conséquences na maloba nini ya koloba ezala ta bagana ye mais tango ba congolais ba ye na poto awa ba Nigérien na bagana ye ba kosi bango na circuit yango circuit bebi ekufi mbala moko pona nini congolais mayele moke cerveau ya mwana ndeke congolais bebi si ba makambo belé awa na poto yango na toza koyebisa bino bandeko alors parti politique obino bozoloba ke parti politique ezali crédible tala kaka balokuta mosusu bandeko yango no moni ete batu lelo ya opposition ebele bakimi na bango kozala na opposition pona nini bamoni ete baza kolekisa ta na bango pour rien baza koenseigner bango kaka balokuta
tala mutu mobimba za kosala conférence de presse monene oza pe kokosa oh non mutu na biso azoki invitation ya ba autorité allemand oyebi ke soki ba image ya ba autorité allemand bayoki balobi bolakisa biso ba preuve mokando biso totindelaki bango botindelaki bato ya IDPS po ete secrétaire général na bino aya awa na nini na Allemagne omoni teke bosambwe boyebi teke biso mpe ndenge tozali ya bato ya radio Zoom toko kosimbisa bino touche tozwi penza image wana tokei nango babisika na biso tokotaka tolakisi tolobi tala boye bengisaki moto bobo oyebi ke bango bakoki kosaisir mpe ambassadeur na bango balobi bolandela na bato wana bapesa bino mokanda nini bino bopesaki mpo bozotambola na nkombo ya lokuta ya balma boza kosalir nkombo ya gouvernement allemand na moto oyo aza koya na mapapier ya mayuya oyebi teke bako kosenga bino bolakisa document officiel oyo balma batindelaki bino boyebi teke bako kokanga lisusu moto wana toko kosimbisa bino touche mais buzoba nde leki kote na bino buzoba nde leki kote na bino bato bazomona bino bato ya malonga bato nde bayebi mpenza makambo te mais ezali mawa mingi mpo na bino yango mpo na yango bandeko lokuta oyo bato bakongole baza nango bakongole baza kokosa kaka bandeko na bango na kosenga ete na papa Botamba po ete tokomi mpe na suka émission na biso yango nasengi na bato nyonso bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino yango wana mpo na yango yambo te tokabwana na kosenga na papa Botamba sukise na biso na loyembo oyo ezali koloba ete ennemi ya Congolais azali kaka Congolais ye moko botala kaka ndenge bato ya IDPS bazali kokosa bato oyo bazali kobundela bango ntango nyonso mais vérité ezali te kati na bango lokuta na lokuta mais c'est Chabani alingaki koya kosala tourner na epo basi bakoma kosala yango lokola fortune soki baye bakosi bato bakongole boya bosangana ale bosangisa bambongo ekomi lokola fortune na bango mais bakongole bokoya kosutuka na retard Tshisekedi asali fortune kata na bajeune na ye oyo mais bino boza comprendre te papa Botamba sukisela biso na loyembo oyo po ete epesa leso na bakongole boyeba ke ennemi ya Congolais azali kaka Congolais sikoyo bato oyo bazali kokosa bino est-ce que barwandais mutu bazali kokosa bino kaka bato ya IDPS oyo bazali koloba nde balingi bapeple mais mawa mingi mpo na bango papa Botamba loyembo mpe bandeko tosuki awa bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino sango nini oyo tobombeli bino merci. Ennemi ya Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo. Bango bazali na bolingo ya Congo fo banda kobeta bato na nzela tozala na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na kombo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la république ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana. Na yo na oya ngai soki na malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Congo na litala ya mboka nalingi na telema mpona suna Congo pema ya Congo eboni bozo te Congo le nyonso asengeli ya telema
ebele ba œuvre emonanaka te. ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu. ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu. ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu. soki tokanisi yango emoka ekeli boso. kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko kongo ekende liboso. kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko kongo ekende liboso. Zoumel Mine, radio ya vérité, Longonia. Ennemi ya Congolais, mosusu otika kokosa. Mama congolaise Massawa na Washington. Oli Matondo na Katipani. Mona Boala. QVCP na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Zadi, Minou Pembe. Vraie chérie Maman Rosalie. Papa Roger Aye, Bazobanga. Papa Roger Aye, Bazobanga. Maman Rosalie Aye, Bazobanga. Mobeti bateau, mofingi bateau, mopesi témoignage ya mabe mpona mboka. Bolabola. Tobengi ye nani ye? Bolabola. bande ko babulingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoumel Mine tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumelmine.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino.